Yaya, tu sais que nous comptons le moment où on dans les grands Mukishi. Double brassard. Quand tu voyages, Yako kanga ba porte Sénat. Oui. Pour ça on appelle 48 heures soko quantité. Ngai na kopesa modo. Yodi na landi okiseka we mwana bu. Mwana bute. Alobi nazo regretter le comportement si ba sénateur. Ozo regretter te. Pesa de mort d'ordre. Tokende bisonjo. Yoso. Tokanga bapo na mabanga toyebi matata ponyo batama na yo dossier ya justice epolaka mandat leta mpe esila na minute oyo merci na bajuge bakomprendre ete bacriminele ebele nde bavandi na sénat obanga te kala mingi te tokende oyo tobengi soki oyo tobengi sénat kie na kokweya toko récupérer bango nyonso en der moi même nalandaki maloba ya matata poni alobi ke ndenge bo protéger ngai eza pe ndenge moko esali kwa bomi protéger bino moko pona nini alobi yango ayebi ke soki akendaki ebele balingaki bakende IDPS viva Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukwantombolo, Mama Iwakani dans les grands Mukishi. Aigle. Oyo, azo séjourner na Beni. Beni ezalaki inondé. Beni plein claqué. Bango nyonso bayebisi ye. Awa élection te. sans formule. Betela Mukwantombolo maboko. Na bana Beni. Alobi, soko kosala élection sala na Kinshasa. Biso Beni Butembo, Kasindi, Ituri. Awa yo na yo. Timu kolesi masa kosala nini? Merci beaucoup bandeko na ngai. Na nazo kende tout droit bi. Ko fongola ba caméra. Po mikolo nazo beta biloko ya kitoko. Augustin Kabuya mwana bute. Naloba. Nasagola. Le secrétaire général du parti. Augustin Kabuya mwana bute. Tolingaka ye mingi. Azande kona biso. Mais tozozongisa na nzela. Abungi luti ya Tshisekedi wa mulumba. Yokambela. Naloba. Nasakola. Nalobi boye. Le secrétaire général Augustin Kabuya. Abungi luti ya Etienne Tshisekedi. Mbongo bapesaki ye. Oye bamvute nango ye. Songo mutu. Kende na Shekina basambelela yo. Kende na Shekina pasteur batia mabo. Amen. Lelo yo yebisi biso ke to soutenir Union Sacrée. Oui. Toza sûr tozo soutenir Union Sacrée. Si quoi sénateur bazali Union Sacrée. Oh. Lelo ba atazana nani. Si quoi biso to koloba nini. C'est nous les vrais Union Sacrée. C'est nous les vrais Union Sacrée, les parlementaires de Boubo Bete. Depuis le lobby, pesa mon ordre, mais n'a eu que une conférence de presse. Le lobby qui a osé regretter. Qu'on regrettait. Ma camarade qui devait se vivre. Yodi na landi okiseka we mwana bu. A lobby nazo regretter le comportement si ba sénateur. Ozo regretter te. Pesa de mort d'ordre. Tokende bisonjo. Yoso. Tokanga bapo. Na mabanga. Ozo regretter ndenge nini? Ozo zama nde mutu akoyebisa. Soki lelo na tongo boy. Oso benga kingai 4 heures. Si lumbe. Mwete. Lumbe. Oye koya. Si bon moyen obenga ngai ezate parce que courage les gars.
turezoleka nga nazoservir Etienne Tshisekedi wa Mulumba yo ozoservir Ngobila tukomi sans oyo akena à droite oyo akena à gauche nga nazoservir Tshisekedi wa Mulumba yo ozoservir Ngobila tokoyokana betelanga maboko tolobi boye boyokana bien merci nayebi ka bosepeli soki bosepeli botombolaka cameraman tombola basheri ya bien kabuya moneke bakangi kanga yo baba yango tolobi boye boyokanga bien place azala azoseka po ayebi ke peti wana bibi esprit amuki tolobi boye 70% ya basénateur 70% ya basénateur bazalaki nommé par nanga vrai ou faux bazalaki nommé par nanga et puis na sénat eza lieu ya refuge ya bacriminel na sénat avec Kimbuta Mushoro akosala nini na sénat avec Moïka Sanji bakosala nini Moïka Sanji mutu nyonso ayebi yango bien alie soso na maki nazokosa Moïka Sanji mobali ya Bukumbabu mwasi ya Moïka Sanji Bukumbabu mwana na biso siko biso baluba tokomi na chiba ekangi biso moko bete maboko ndamiela mani mai mungunda uche bintu mbienda nashime munje mwana ni mwani meme baluba balubaka nsolo mujini na mayenda nasakola état de droit kosakana na état de droit mais baavocat na bapg so bamoni nga basepelaka maka moto ya peuple et puis baavocat baza na kanda baprocureur baza na kanda basénateur bamati bango kanda babengi nga baavocat nyonso jilulo tolobi boye attention les sénateurs ne soyons pas l'obstacle de la justice. Oui. La justice élève une nation, vrai ou faux? Vrai. Il ne faut pas jouer avec la justice. L'état des droits arrive. Yaya, tu sais que nous avons double brassard. Quand tu voyages, yako kanga baporte ya Sénat. Poso na pesi 48 heures soko katite. Ngai na kopesa modo. Ale facha yo kakabasi na ye. Ale facha yo kakabasi na ye. Ema me kongo mboka fachi mama me mboka fachi mama courir na air to koyemba te jour mususu na ngo to lobi boye to sengi na muko antombolo mo mai wakaninda akata voyage. Merci. Nsuwabi mwakata voyage. Atonga nzanda rapide toya biso yoso toka nga bapo soki na moni 48 heures et lequel ngai je vais donner le mot d'ordre. Sénateur bakozo chikumbu jande nyonso bazui 12 000 à chacun sans formol. Provenance ya mbongo euti euti na maboko ya Kabila euti na maboko ya Katumbi
balobi ke botia na se aza na nyonso okiseka buya oyebisaki biso ke totia na se Katumbi aza na nyonso sacré sikoyo apesi mbongo ndenge nini nous devons tirer attention avec le ndou lelo na bandi na ndundu le demi Dakar nous devons tirer attention avec le demi Dakar Moïse Katumbi demi Dakar Ndundu demi Dakar Ada Bombolo demi Dakar Bologna demi Dakar Merci beaucoup, je vais bien la Salvatore de la patrie. L'homme qui a mis l'eau dans le coco. L'homme qui a sucré la banane. Deux peines pour moi. Au moins, il y a un gabo. La bande de Mexico dans le balcon. Nous avons quoi? Yes, Sikoyo. Mais la gabo est dans le balcon. La bande de Mexico dans le balcon. Nango to la biboye. Argent provenant de Katumbi, de Kamere, de Bahati, tous sont de l'Est. Oui. Les tribus de l'Est, les Moro. C'est-à-dire, Kabal et ses salami. Nous devons tirer attention avec les Kabal. Oui. Sikoyo, pour Augustin Kabouya, paie ce monde d'Azo, l'homme n'a rien. Je regrette le comportement. INC bayebisi bato na bango ke to se retirer l'union sacrée kabalité tolo retiré tolo ngona union sacrée kabalité atabalo bato mosusu bazo comprendre bien français te balobi ke bakateli Kamere 13 ans c'est beaucoup. On a ravi tout à négocier avec la justice, mais on a ravi tout le bien. Pendant qu'on a une union sotobo, on français. Na bambongo babotoli. Maintenant 13 ans c'est beaucoup. Et c'est belé. Et puis 13 ans, les bandits de prison bandits de lobby. Prison bandits de lobby. On doit négocier avec la justice. Mbongo esonga bana Kongo balembo. Si bo banda ko bele na balobi bo kanga biloko na bango siko ba chichi bakangi biloko basali mabe. Awa tolobi boye. IDP ces pyramides là. Ba parlementaire debout bakomi bako. Tokomi bakonzi. Ba parlementaire debout tokomi bako. Bakonzi. Kambo tomoni bakonzi bazoli ya mbongo. Yo liye mbongo ngobila. Bakombata musu baje mbongo ngobila. Ngape na kokende kozwa ya bakonga. Kubi ya kabila. Vice versa. Siko tozo sala nini? Tshisekedi wa mulumba nazo senga yo kita zo batu tozo bali mbongo. Merci papa. Zo bango kende na ba. Yo zakramuki. Mukishi. Là tu vas aller ma bande parti oyo bato bakufila ngo ebele vrai ou faux bato bakufeli parti oyo kosaka na parti oyo te nasepelaka na kabunda lolobaka ngo awo tuvoa toyebi matata ponyo batama na yo dossier ya justice epolaka mandat leta mpe esila na minute oyo merci na bajuge comprendre ete bacriminel ebele nde bavandi na sénat obanga te kala mingi te tokende oyo tobengi soki oyo tobengi sénat kie na kokweya tokorécupere bango nyonso ande ezala papa baati lukwebo ozali partenaire na biso na union sacré mais yeba déjà biso tolongoli confiance na yo epa na biso tolobaka ete soki omoni tokisala nini oyebi baati lukwebo obatamisi oyo tobengi matata ponyo parce que ozalaki ministre ya économie toloba te combattant d'élite nakoyebisa yo ozala serein lobi botalaki mokonzi ya mboka papa nayebisi yo
ceux qui basali yango na ba frontière nyonso na lobi mu kwa ntombolo azomemela biso poto na Kinshasa mais peuple congolais azo comprendre te lobi na landa ki débat moko na NTNC c'est là ba intervention to bengi ba membre ya Union africaine parce que lelo azali tête à tête conférence de presse na bato ya to bengi ya renaissance on a Afrique ekoki kolia lolenge nini mais voilà na NTNC bolanda ki débat ezalaki par rapport à ni balobi même ba pays musu africain balobi peuple congolais bon profiter na Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour les loso qui azali te boyeba déjà bino nde bozali kokokwea qui de paix c'est FIFA combattant toti daga fati liboso fati chwa combattant toti daga fati liboso fati chwa fati chwa fati chwa yaya fati aza soleil azali kembo na yawe alléluia amen biso tolobi tokotika fati te ezala ozwi musala te biso tokena fati tina su yaya papa c'est préparé place ozali lobi yo kozala sénateur okosala fierté ya mboka oyo vrai faux na lobi lo à partir lelo c'est préparé na quartier na yo soko omoni sénateur moko aye abosani kotia elongi même oyo tobengi ya président na ye yeba azali sénateur oyo aliaki mbongo oyo tobengi ya Hippolyte Kazemere c'est papa pour cette fois-ci tous les sénateurs tozwi bino tokolanda bino na bacampagne oyo bokosala na basite papa d'ici kozali omoni sénateur oyo ozomaîtrise elongi na ye te kanga ata photo tozala mikolo opération toyebi pas parce que sene ekomi place ya kobatela bamiyibi vrai faux yaya nayebisi yo vanda calme mukontombolo lobi balance oyo tobengi nzela ya kasindi bazalaki na homologue na ye yaya esali biso na fierté otali koto batie na kati ya oyo tobengi ya pont koto batie drapeau Congo koto batie drapeau ya Uganda yaya nayebisi yo nzela wana soki ebongi nayebisi yo trafic ekozala kitoko parce que namoni quand même batie péage na ngamu batie péage sous na ngamu na biso ezali libre d'échange presque Kabila kanaki tout abebisaki coopération na Afrique mobimba moyen tokotsaka biloko na mboka ezate muko ntombola memeli biso poto na Kinshasa parce que pour na libre d'échange to congolais soit la kanzalate yango tozoyebisa bakita oyo bakoya ko remplacer muko ntombolo Moïse wana zo panzanzela bino pe na moment où il fallait bolanda yango la ni mutu moko alinga sala récupération politique oyo tozobenga lisanga bondoki yaya lisanga bondoki alinga sala récupération politique atelemi asala déclaration oyo tolobaki nini oyo union sacré yango papa toyebisaki bandeko na biso ya INC le biso mukwa ntombola asalaki retirada banani balandaki biso yaya le mukwa ntombola asalaki retirada banani balandaki biso toyebaki bien vision na biso ezali mpo na état de droit yango omonaki mokonzi ya mboka azwi mbongo atie en place eza lokola mpuku babwakeli oyo ndosi yo weleli mbango ododi yeba deja kododa dodaki lelo tozali wapi yango nayebisi Willy Kambala so Kambala oyo ya INC mais yeba deja na moment oyo makambo ekomeli oyo lelo parce que nanani bamambo ya mosu ya INC balobi boye lokola biso toya baministre balobi biso todémissionne biso tokodémissionne te tokosala INC bar oyo tobengi union sacré IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Bonjour à tous! Bon, communiqué à Liboso et Zali que malade ezali mais kosomba kashine te zomona muto ya pembeni na yo na bakashine azoteka ko ozala prudent misombela kashine et pas na yo place ozalaka ezate ke somoni mutu mawa bwa bimi plus na bakashine ozosombi bakosi ni sabino pe tous IDPS viva yango na sengi bozala maye mutu moko boya na ngwao ok, tu peux l'actualité politique. La ligne a démontré qu'il m'a eu le cas qui n'a Sénat. IDPS viva. Qui m'a eu ma place le cas qui n'a Sénat. 91 sénateurs va participer qui
5 oyo ya kabila bazalaki te epuis lisusu na de oyo bazalaki ya kize botala niveau ya kimoyibi elekaki sur 91 oyo baparticipaki vote ndenge nini bakomaki 96 IDPS viva na ba oyo bazalaki te bavote ndenge nini epuis mibale oyo bazalaki mpe ya kize ebongaki balongola immunité parlementaire na bango mpe bazwi bavotaki na canal nini presque kimoyibi ezekoti yango wana IDPS viva facibe epuis réunion ya makasi ndenge nayebisaki bino ezekotaki boye bango na sena ndenge ezala na batete makasi kokweya oyo toza kovivre eza lokola deuxième aletita mwemwamba ye wana alati poso ya papa baati lukwekwe yango tosengi na chef de l'état place ya zali wana akata tourne na ye azonga mbangu mpona niveau ya sena wana bakabali ya mabe ezokosalema yango nazosenga na peuple congolais totelema il faut tosala sitting ya makasi na sena wana mpo bandoki oyo baza na posa peuple congolais ase retrouve te babombami na niveau ya sena voire même nalandaki maloba ya matata ponio alobi ke ndenge boprotege ngai eza mpe ndenge moko esali lokwa bomi protege bino moko mpo na nini alobi yango ayebi ke soki akendaki ebele balingaki bakende IDPS viva facibe epuis mpo na koloba l'union sacrée est composée de 85 sénateurs mais moins de 45 oyo bazi bavotaki pour la immunité ya matata ponio elongwa ce qui démontre automatiquement que l'union sacrée na Sénat est fragile IDPS viva facibe yango Noël Tchani alobi boye Sénat wana bozomona wana eza institution moko boye ya badetourneur oyo babombanaka na kati wana automatiquement tozosenga na chef de l'état ifo aboma yango facibe IDPS viva epuis naza koexplike kokende ya chef de l'état na kasi le président congolais Faci Beton akutanaki na président ougandais epuis mosala oyo ezoleka kuna eza voici les 3 axes routières à moderniser tokei kasindi beni 85 km beni butembo 54 km kunanga na goma 89 km ces vastes projets routiers est un PP oyo elingi kolakisa partenariat public et privé eza gouvernement congolais azwi 20% na gouvernement ya ougandais azwi mpe 20%. IDPS viva facibe na niveau ya Nord Kivu tozi tolandi détournement des salaires des enseignants et puis bazwi bakangi moto adétournaki salaire ya baenseignant azosala déjà boloko IDPS viva aza directeur de l'école primaire Bwera aza déjà aux arrêts facibe justice congolais et puis na oyo sous ezolandi récemment nommé maire de la ville de Butembo le colonel Sébastien Katunga auti kokufa balobi eza suite d'un coup de maladie oyo balobaki yango nde mtebomi IDPS viva et puis nos FARDC bazwi babomi 42 milices Codeco afataki tobetela bango maboko IDPS viva facibe et puis naza koloba na secrétaire général ya INC Billy Kambale yo olobi ki na ba ministre bakite olobi même na ba député bakite mais nazo tuna yo Vital Kamerhe etango bakatelaka ye 20 ans de prison yo zalaka na gouvernement ya Ilunga Ilukamba mpona nini yo kitaka te sikoyo na badepute mpe alobi na bango bakite bango mpe barépondre ye bayebisi ye boye biso tokokite te awa toza na ntango ya mosala soki yo olingi bato bakite bopona na bino mais biso tokotravaille na union sacrée tobetela baoyo mpona lelo tosoutien merci beaucoup. Ok, merci, tozo continuer. Oh, sikoyo, tozo présenter bato na biso mpe tocontinue information oyo eza era bien tosengi babengi mama ya IEC bazwi libala kito mama ya IEC parrain de la nouvelle révolution mama okozwa numéro na yo epa chinois mama ya Canada mama na biso na Canada alobi sili lelo ozotindelanga chintu epuis bakotindela yo mpe osomba bilamba mosusu passeport makambo ezoya mama ya IEC azwi liba mama wana alobi apesa esu numero te chinois opesa numero ye moko abanda kosolo
nzeba ye wana kabike bozotungisa bango fort tungisa kaka me oyo akoya rapide nga naza kuna te oyoki bato ya ntango bazoyebisa ngai biso mpe toza na posa me bavandaka na ntango omonaka bango te apesa bango mbote nzeba boza na numero ya nzeba merci beaucoup mwana ntuka mwana ntuka aza ata na 5 maintenant bozala noki asa pesa bino numero mwana ntuka ye wana pesa bango mbote merci beaucoup sikoyo yaya na ba ye mobali na ye longo na États-Unis akomi na Turquie elengi omoni forme yaya osi mwasi ya kitoko pesa bango kaka mbote merci beaucoup ina pesa mema bana changu bana merci beaucoup chinois IDPS viva! Colère ezali mais yeba makambo ezala. IDPS viva! Wana zali doyen à l'opi colère il faut ezala. Alors pas de blagues. Donc ça slogan, de peso qu'est-ce qui se passe autorosa la nini pour le Sénat. IDPS viva! IDPS viva! N'appelle pas prophète Mbote, en tout cas n'appelle pas prophète Nanga qui ribu Mbote belé. Ok, le grand prophète Kokoti Mbalamoko bien affiné. Mbote na biso ba Congolais. Kalinga toza na sengo. Na pesi bandeko ba Holanda ngai sikoyo partout dans le monde na pesi bino Mbote. Comme na temps oyo to bomba liso eloko te. Tout bimisa. Mais lelo bo limbisa ngai na ozala mwa mulai ata 5 minutes. Na kukabwana na bitendi misatu ya pamba. Na koloba mwa muke politique na lobby oyo to loba esika to komi nesika to okende. Peuple congolais viva. Ezande bino. Ya bango to bana ba biro. Na oyo ebisa bino lelo vérité. Ezande bino obotele maka ondela loba kwa 6 heures. Koloba malamu pona Kongo pona Fati. Nde mboko ezotambola nde Fati aza ko résister tisiko. Eza ba o wana te. Na bandi na bandeko ya poto. Bobengi mingi. Yebisa président Gilles mema bino pa Augustin Kabuya. Président Gilles yeyo. Na ucha ye en témoin kaka. Achena papa. Président Gilles ba na photo inspecteur. Président Gilles acha voiture na ye. Tokoti ngai na pasteur na secrétaire na biso na bango mibale. Inde tina IDPS. Tokutani na Augustin Kabuya aboyi koyamba biso président Gilles. Donc bato poto botika kodéranger ngai pona mambo Augustin Kabuya aboya koyamba biso Gilles yeyo alela na miso na ye. Bato bazala wana ba regretter babi yoka bango ata 1 minute. Vous allez fixer les rendez-vous après parce que vous êtes pressé. Aboyi wana makambo ya Janine Makundu za botoka. Aboya koyamba biso président Gilles nous ala na esali nini? Naye kosenga nanu chef de l'État merci parce que ayoka ki base oyo esika ngai na senga ki ye naye bisa ki chef de l'État Lumumba zali réserve na biso oya kokotisa Kongo na royaume makambu ya Lumumba sur soir yango nanu asa towe ko betela mokonzi na biso maboko makati Fatichwa combattant tozo kate toke ne longo Fatichwa merci beaucoup chef de l'État ayokaki soki tembe parce que batu balingi tembe mingi ndenge baso benda yo okweya toyebi tobundeli yo mingi kolinga te o raté chance ya royaume ya Congo yamba biso avant les 30 jours s'il te plaît yamba biso avant
le 30 juin, s'il te plaît, na sengi yo. Ce qui peut boire na yo, parce que musala na ngai e bandi kosila. Mission nzamba pesa ki ngai po na Congo e koki, balingi baloba na ngai kanga porte. Na rappelo adage moko. Papa na biso Mobutu era lelaka retour na authenticité. Ayaka ndeko nuka bakita wala biso. Bakita wala baboya ki kopesa ye clé ya Congo parce que azaki na makila ya ndeko na ye Lumumba na maboko. Bakangela au porte te. Bakangela au porte te chef de l'État. Soki eza ya yo malamu. Soki pesa ya yo te au moins oyoka bango o planifier avenir ya Congo. Au moins oyoki biso to planifier avenir ya Congo. Pourquoi? Parce que 1961 2021, ça fait 61 ans depuis Bakita wala bavanda na Zamba. 1961 2021, 61 ans au Bakita wala bavandi na Zamba, bafongola mutema te pona bakonzi. Bafongoli mutema babina ya Bozo. Ça la président ya liboso. Oyo ake ko visiter esika bakata kama ko peuple congolais vivant. Viva. Na dit que ça la bakibele passe. Ebele pe bandimaki te ba omona malelo. Baotala nga wana bayebi le diable là baobeta biloko ekomaka oyo kape mukomisi soki avese na oyape awa avese après 2 jours nazoki malamu biloko bobetaka je vous informe ekomaka maintenant mozobundisa ngai osilisi kosambela mabe mpo na nga soit dessin anima kiri kosala nini tala so otali ka dessin anima kiri ko comprendre kiri pa kufaka te abelaka mwazalaki mutu biloko bobetaka ekomaka na yebisi bino ekomaka na mais totelemi na moi na lisu ya nzambe totelemi na moi je vous le dis bandeko ya chef de l'État famille biologique je dis bien famille biologique ya chef de l'État bozotika ndeko na bino anio kwa maye moko bekwa botika die politique ezuiye bozomona bitumba o nyonso te Vous perdre, on a une famille présidentielle parce que Félix Antoine il est là, président de la République. On a écrit partout, même pas Maman Marthe. Maman Marthe qui est en Belgique, à Zongia, ou à 2 semaines, sans suite. On dit mais la catholique, merci. Dis-nous, Maman Marie, merci. Mais Congo est ce qu'il est là. Le problème il y a Congo aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alimina, le chef de l'État se rappelait dans le discours au Salaki pour la coalition, il y a FCC Cash. C'est rappelé. Vous avez la majorité, majorité na yo bangoye, base, peut perdre la base. Les Congolais batchaka mutema pour la base. On a livré ma tata. Justice, tout ça, il y a majorité ou pas. C'est la majorité. Sénat, tout ça, il y a majorité ou pas. C'est la majorité. Mais au moins, il y a ça, il faut faire un puis, Kabal y a mon nez, ça. Kabal y a mon nez. Vous comprenez, il y a un ligne qui joue, il y a ma tata. Quand il joue, il faut qu'il y ait un Vital Kamere. Vous avez la tête. L'État libinoté. Nous sommes l'État libinoté. Maintenant, vous pouvez savoir merci. Nous sommes là, nous sommes là, Souka. Nous sommes là, nous sommes là, merci. Nous sommes là, nous sommes là, Télémi. Nous sommes lobby na Simbinzela. Le 30 juin, en tout cas, nous sommes là, nous sommes là, nous surtout, à cause de la toi, pour que tu sois content, tu peux être chef de l'État avant le 30 juin. La 5 minutes. Ce qui peut c'est apprendre à laisser. Le peuple congolais vivant. Ce que c'est Béli, plus 243, 810, 440, 023. Plus 243, 810, 440, 023. Mbok eza ya biso. Kubanga. Kongo eza ya biso. Parce que là, les tombes pour le peuple congolais vivant. Merci. Il est fait, viva! Fatime!
Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.